Salut à tous les internautes, salut partout au Bozolanda Bisso dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino yo dessin de la presse mobile Mbumanazolo Baki Saleh li tutu moi na mobile azo Saleh Bino Musala à travers la chaîne nyo surtout dans les canaux parce que so moninga awa comprendre que papa biso ko fatiga le panté donc na oluka pour quelque part na to créer une adresse na ba Clarisse Plasma na ba Darling Love ba leki ngai parce que boulot za boulot. Merci beaucoup ndenge bopona Jerry Kobetox, merci beaucoup ndenge bozota la toujours chaîne nabino mltv.1. Là je vois directement bébé secret de Belgique, ma patronne moi sur l'arabien et puis Eric Arsenal devant derrière caméra plutôt, donc assistance il y a maître Basile Yoka et puis chroniqueur Nabiso oyo moko tobola na pique et ça la bien avec Mochodo de la presse. Lelo nazana plaisir makasi ya koyambela bino na koloba minini na koyambela bino, c'est un artiste, c'est une aussi chroniqueuse Mira oyo vraiment j'ai eu Kobetox pour le quoi ngape nazara chaka kongo ba comédie tango makambo pe yindaka danger à travers Gérard Zorata Rokuta na mirate mais na sala vidéo pour na kotelemela bato mususu pe bazolo ba mabe par rapport ya kombo ya ndeko na biso moi et puis par rapport ya ndeko na biso mobalo pe likambezo maki parce que ngaza église au milieu du village na baki makelele esila mot d'ordre exécuté makelele pe sila ki donc bino bato bo luka bo pelisa moto ngo makasi bato lokwa ba ya mwasi mama mo mukolo mais tala information sur siko yango yo ngalelo na mira plaisir makasi na plateau pona to solo là c'est non peu boulot n'est pas au ça là et puis Torobet tapé moi indou sa muke par rapport à moi ma solo et les gars qui mirazo continuer boulot na ye tozo continuer boulot te et foyer na ye azo me bango ndenge nini donc na kosenga na Eric Arsenal dans la transition Eric Arsenal a fongo la caméra pour être na solo la na mira. Bonjour Mira. Bonjour Kobe. Qui mezali makasi ya makasi ilobani noko ibisa bande ko nyoso to bazolando à travers le monde entier o bazo soutenir yo na moment ya bisengo pe na moment ya pasi un mot gentil. Nalingi bango mingi, nalingi bino mingi, bonne année, bonne fête, nzamba batela biso a continuer ko bakisela bino makoki apesa bino pe motema kama malamu ya kosunga bo continuer ka kosunga na kosunga yango nzamba wafungola ba porte bele. Voilà, na kosunga yango nzamba zofunga ba porte bele. Mira za na raison parce que ndeko nanga Pacheco Munyanga le roi de Michigan depuis les États-Unis asunga Jerry Kobetox et puis ndeko nanga Asmak la canadienne ma petite série asunga rappelé Jerry Kobetox. Ah tous na plateau vraiment nous sommes chez le Béni visionnaire ezali village oyo basaeli bino za malamu bana poto bana monde ati boya ko se défouler boya ko se divertir ba stand bien zawa donc ba star bazawa pro to na danseuse na biso loketo aux Zéline loketo donc il a fallu pour pas aller après tous na batu lokwa ba Caroline Mpongo tous apena batu la Katangaise Lucia Bouki et puis stand 45 il attend à communauté mais na ba stand 45 donc agoyamba bino bien. Mira, lelo Jerry Kobetox nana plaisir mingi en soi parce que nga linga match à radio te to linga match à télévision lelo to sola nyonso mais ko limbisanga moi muke pona moi songi pour songi pe sala bien pona kotonga pe kolo. Mira lelo après ba makambo nyonso to eleka wana lelo Mira vie na yo ezandenge nini. J'espère que moi kimi ekoti na ngolu ya Nzambe. Baloba mwana Nzambe alela te atangisa ma ya misho te et c'est si Nzambe a continuer ka kosunga a continuer ko batela kimekoti boni mwana d'abord na tunaki no mwana te mwana za bien makasi Jehova jira za bien kombo na ezo continuer ka kolanda e mwana kombo za Jehova jire oui pourquoi pesa ka kombo Jehova mutapesa kombo nezanga te mutapesa kombo na papa na ye apesa ye na tina ye apesela yango nga na ye ba te na tuna ye un jour pourquoi opesa ye avant ba makambo ezala na apesa tinda kombo na téléphone na tuna ye pourquoi opesi kombo na ye pa ye ba tina apesela kombo na talobaka na pesi ye ko ya azala kana kombo na alors
le fait na komo mona makambo ezokomela biso na vie naye comprendre ntina kombo wana nalobi eza ye nde moto apesa ye kombo wana te eza nzambe moto apesa ye kombo wana nzambe aloba à travers ya papa na ye bapesa ye kombo wana. Voilà, nzambe alobaka à travers papa na ye mais mangozo ba papa ni ozoboya kotanga kombo mais moi j'ai Rico Betox parce que nazara moto kimia papa na ye oto yebi bien ezali frère na ngai oyo azape na indus à danger asala pe ba mambo ebele na musalo pe asala bana ebele mon frère Christian Petit waza papa na ye lelo yo na ye est-ce que bozo bengana parce que batu balandaki be émission bazo tala atiki mwana asali boy lelo bobengani bozo bengana kimia pe koti quand même. Ngane to bengana te to bengana poto soani ilota bengana gati oh to bengana poto soani mais quand même okenda pe pa ya ba famille na ye quand même ba sister rapide moi oh gérer ngano poto kutana lelo c'est parce que to bengana ki alors ngano to kutana na mutu to bengana te ngane to za na relation bon terme to za en bon terme te to bengana poto soani alors yango nazo ba famille na ye parce que yo poza mama mama zaka na mutema kokita okokende pe vers ba famille parce que ozana mwana bango na nzoto gérer omoni air makambo wana elekanaka air na sala video liboso famille ne bakota makambo yango balimbisa nga so na lobi ke ba sage te eza kofinga te no lo bango baza sage te pourquoi mama malamu o balobaka une femme sage bâtit sa maison maman malamu to papa malamu to yaya malamu soki amoni likambo bongo esalemi première vidéo na sala avant basala droit de réponse au bango basala po bafinganga il a fallu d'abord baluka bayeba pourquoi est-ce que Mira asali bongo pourquoi est-ce que Mira aleki na internet pourquoi luki bisote et puis ça na salango c'est parce que na luka bango na trouva na solution ki malamu te biso to ga li solo loko za moi sa TV oza les artistes et comédiennes et puis chroniqueuses ba masa no ndimtu ba kotiela ki ba bula mabe ba bilekela edi lekela OK ezali kamo bo régler ngo bien na TV te na moi mukete na mukolo et puis adaso e balobi gérer so ba ebisio longola kiti wana tiango so mutema no sepelite o tiango olongolango tata so batindi ki olongolango te le son dimi kolongolango c'est que otali ke kiti wana en position bien te place vandi ngamoko mutatinda ingate na mo amukete mutango atinda ingana nanga mama nanga ine mutafutela nga biye kolonga Lubumbashi ti po atinda nga na salango te kolonga Lubumbashi ti awa est-ce que yango nga na otuna ka question to tourner est-ce que okosala mutema ki bo mama te ata ba bango ba bengi yote attendez pour le biba ça va s'agiter quand même ozana makila na bango okendaka otalisa bango ke bozana droit ya ko aider moi na o Juri na salango trop j'en ai marre mieux vaut tika la boy c'est mieux au moins za na ba relation mosusu na vie hein so katiango yo moko remarquer que bénédiction yé ce que ozongeli yango o remarquer que ba blocage ekomi o remarquer te na vie non mais bato mususu yozo ba vie bato mususu balobi yo moko créer ki baisse pour batunde ba poussa na vers naza na besoin baisse te musala nga na sala yango na sincérité bato ebele balingande nazala nga avant vidéo ezala pe na continuer kozala nga après vidéo pe na bambula oyo continuer koya na ozalaka miracle miracle. Voilà, j'espère que bandeko bozolanda biso na solo là na mira parce que nga za muta kimia et puis na za chaque kongo ya artiste comédien. Donc place au tolingi suko pelesa moto te o elekaki mais mira na tu no peso question moko. Elo nini koma ipena na vanda ka bo parce que bato belé ba beta masolo à radio. Nga na biso ke wifi pa na nga eza dégâts parce que moi musala ngo peto bandia moi kala na tala vidéo nga moko quel bitumba quel spectacle, son, lumière impeccable na balabala. Et ça la montage, tout ça la ma solo loba pena bateau bata la vidéo. Et ça montage te ça la ma kamwa solo. Et tout ça commenter na c'est théâtre, ça théâtre. Ah mon Dieu, na linga sous koloba ma kamwa na te ça va le passer quoi.
nalinga kozongela ngo lisusu te mpe bapekisanga de nalobela bamakambo yango oyo nyonso ka bagere mobino na bébé sucré je te sali ma grande sœur je t'aime mosusu bazotuna ti lelo leti ma question na utotuna vie ya mire comment ndenge ni bazaki na besoin po ebele bazaki na souci na opi yango mo lelo ezaka tosalaka moi rétro kaka na oyo elekaki na oyo ezoya ya sika donc bitumbana ezaka ya solo bitumbana ezala ya solo bitumbana eleka nde nini moto moko partir à poto abenganga omoni système tokoma nango oyo ya koda mboka moto akozala na poto azoutilize na ye numéro ya Congo c'est normal abenganga oh naza na ndeko nanga abenganga na numéro ya Congo ayebisinga aza na Paris na bosa na kutu kombo na ye abenganga oh naza azala na misala na ya sala awa mais moto agérelaka ye yango a partir ya awa moto agérelaki yango a partir ya awa akobenganga tokutana apesanga mwa quelque chose mpona sombela mwana bakisi nayebisi ok merci problème te pesa ye numéro nanga kutu Pamela Palme d'Or je te sali ayebisinga oh moto apoto azobengo na numéro ya Congo et c'est normal eza GT nayebisi ekozala pe normal moto apoto abengi na numéro ya Congo po ekoma nango normal après 2 jours moto abengi nga oh nga soki Gilles moto apesaki nga numéro eza moto aza na poto ayebisaki nga na lukelo na peso moi quelque chose pour sombela moi bakisi église eza wapi tokutana notre pasteur alinga mabanga te désolé pour na otanga kombo nete ayebisinga donc neti moto ngo benga lelo ayebisinga abenganga lobi ayebisinga lelo ayebisinga na loteli yo mabe moto so abengi yo po akutana na yo kopesa adresse église te luka obenga okutane na yebisaki kutuke moto abenga nga yebisanga moto oyo talanga luka okutane quelque part place mosusu mais te baye ba place au vendre te parce que na l'hôtel yo mabe na l'hôtel yo bien te na yebisi merci papa na encore lobi dans na tongo nango abengi nga na seleli oyo pasteur na nga asenga nga na salle o église eza côté ni na yebisi non pasteur na biso aboya moto ya na église nga no peso adresse tokutana ndeka oboya ki penga na to sala émission na église oui na peso adresse tokutana nde na pesa ki adresse tokutana na Revodacom nzoka na pesa adresse tokutana na Revodacom parce que à Revodacom na église eza na une distance eza musika na kolongwa distance mulai pona kende siko nzoka bango bakendaki déjà avant et pas bijou la reine nzoka ezaki moto apoto te ezaki nde moto akine basala engagé bakendaki pas bijou la reine bake filmer pa na ye po batala na kobimela wapi so ina vandaka réellement na église to et pas bijou la reine parce que bango bazalaki tellement sûr que na vandaka pas bijou bayaka pena ba caméra nango ba caméra na bango batalaki pas bijou na bengiye na yebise naza na Revodacom oh nazoya kasi na parka ki ya benginga oh naza na Revodacom na yebise nazoya nzoka bakende pas bijou la reine na bima pe kunate nazala pe kunate mais balba ke yo ozokosa ki oza libando oza na église nzoka no vanda pas bijou la reine oh même image mususu bango babwa kaka ezao bakenda tie pas bijou la reine na bima kunate ndenge na komo benga yo lobezo oza na Revo na komi na Revodacom yo lobezo na Revodacom ngo zate oza côté nini oh na parka ki mabe na zoya na o parquer bien minute muke boye na moni mutuke ye lekili boso nanga à ma grande surprise na moni papa Jehova kiti na mutuka dans kokita na caméra et puis caméra neza na chance so na po aza chance po bando ki ma so na kanga ki cameraman wana to caméra na ye alinga ki luka $650 somba sika nde bitumbo neza mais biso selon information babi yo nde muto créer ki vidéo wana mais biso dozo kamozo baki papa ya Jova nde muto yaki na caméra oui ayaki na caméra aye ça aye na caméra na yo ayo za mwana ye na nde ni no za mwana en plus a maele te nzamba limbisanga pe naza besoin silikate aza sage te aye na caméra po na nini eloko epesenga kanda c'est ça oza besoin to luka pe entre biso mibale pourquoi oya na caméraman peut-être ezaka moi kanda parce que yo po kende na caméra tokomi na système ya vidéo yango pe akende na vidéo yango siko efutaki ye vidéo na ye
mais elongi no kotala oza motu mobondi asala ne bato mabe te okai mpe kobongisa kosoigne eloko te oyebi motema ezala lokwa tuku soki ozotia mai ozotala quantité ya mai ozotiela te soki esali excès ekomi plein esali excès esalani esopana na se nde na niveau nakomaki na suka omona nakoseka lelo naoseka boye c'était difficile pour moi naseka je me souviens eza na moto moko ayebisanga lianzi pas lia tovandi azoyebisanga mira yango nini yango okomaka elongi ya mawa boye asala yango na blague me ngai etushanga fort na mituna nakoma elongi ya mawa pourquoi donc noovanda ozovivre na moto mo boye akipara yo te donc aza sans foutiste okoyebisa likambo répondre ke ayebi mais ayebi nete nayoki aosalela yango te quelque part mpe ele mosusu yo mpo ozalaki na mwa mabe moko boye mama omoni biso mibali mpe soki mwasi azosala mpe mabe moko boye omona mpe biloko ya bongo ekoma osalama obandaki kose justifie te na mabe moko boye te moto asalaka mabe na mokili te aza te biso nyonso tozala mabe nga soki nga omoni nga susi na nga nazala na nga ya besoin supporter nga te po atikala mpe kosala yango te aza parent na nga te j'avais juste besoin azwa responsabilité ya mwana na ye c'est tout c'est pas cher azwa mwana na ye to azwa responsabilité ya mwana responsabilité ya mwana ye mpona ata na leta mwana age ya Jehova aokene wapi nani yango aobokole nani yango aosupporte bacaprice na ye azwaka responsabilité mwana eti soki mwana akomi na age mobo ata ba 5 ans ke ye akozwa ye azwi ne ye naza na problème te ou soit soki ekomi ke mwana akomi ata kotambola ba 1 année 2 ans la nakozwala na possibilité natikeli ata moto nake naluki lipa nini nakomi odébrouiller quelque chose pour mwana vivre aromona nga lokwa fardeau na ye te. C'était juste ça, c'était trop simple à faire. Au moment où on a fait un mobile, mais ne pas souffrir. Oh le babongo toza batu nzoto ya botao lem sipo ngo za pe mobile pe ngo ndo sala ko to bakamoba babiso to sala kate ngo le kabiso ya dele. Et là au moko na ko sala na mwana nanga. Ezake anyokola mwasi te. Atikala jamais ko sala mwasi o papa na bango sala. Ya mwasi po ebisi anyokola mobile. Oui. C'est ça. Alors lelo bato belé bazotu na mira siko azovanda wapi parce que bato belé bando ba vraiment ça dans l'église ça boy mira lelo c'est bon. Non, nazaka en église momentalement pour l'instant. Nazala un projet nazonga Lubumbashi mais la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mira bon tout tika no makambo comme suma la voix du peuple comme candidat to candidate. Ah, président Nangaya Fachi na fesio bango tebele na lingako ya trop taka président ba jeune mutavandi sa masola kitisi passeport na $50. Je t'aime bien mon président. Base lobby okene Lubumbashi. Ah wa. Base lobby talaka base lobby masolo na yo carrière na yo base o elinga carrière nanga et lobby kokende te. En parlant de Rodrigue bato bele balinga mabanga te totali ba Naomi Bokuli na Afrique du Sud bato bele ba Deborah bébé sucré na kombo bato ba yebeli nga mingi na benga ki Deborah bébé sucré balobi kokende te tikala na kin yango na tikali na kin na zui décision tika na kin. Décision tika na kin théâtre tiki ou comment? Te na tika na kin pour na théâtre. Bon na tika na kin pour na ça nini lisusu. Na tika na kin pour na continuer musala nanga na okoma film moko titre nango mwana nani? Mabe? Tiens moi ta troisième film. Film ali bosuka mambo mwana nani? Et ta troisième film te?
na koma te na lobi boye okomaka na yo mais ce que dans l'état tia ngona ata ekele na mwa musika to tia ka 6e ya nani so tie mwana o tie so zemi oboyi mwana yango na lobi zemi te longola mwana na zemi te c'est conception ya film wana esenga ezala zemi ya nani to mwana ya nani alors wana eza film nozo préparé na préparé ye moko bébé secret alobi nga moko na oza charge ya film wana base endimi toboya nde nini na préparé film wana bato oyo bakotouche motema na nga lokwa ba Marie Jeanne Bololé kaka Marie Jeanne atourna bien nalingaki makasi baya Nicole ya Deloin ba président nange belé balinga nganga pe na linga bango ba ozanga te na film te eza somo ezolelisa eza na somo te mais eza na mawa zemianani eza na mawa eza na regret eza na ba souci après mwana ya nani faute ya nani la ba idée ozokela babana nani ba faute ya nani ba idée eza nango ebele traîner ka ngalinga na loboza besoin oza na problème ba komelo oza na problème a okoma ojwa na yo ça na nyonso oza na problème a okomelo film naza oza na besoin na salle intervention na film naza oza na besoin production nazali alors tu qui peut sous chroniqueuse oza na besoin ba chroniqueuse naza oza déjà chroniqueuse si comme toi oza na besoin azala na chronique azala na chroniqueuse mo boy na chaîne comme ne mira abenganga comme cher te nazala na cher te est-ce que na ye na cher et pour mira déjà bon tozaka bato oza na chaîne osala te na chaîne nanga na sala na coordinatrice chaîne na yo oza na pina bana poto basaboni massivement. Est-ce que c'est permis dans le bas comme chaîne? Non, bébé sick, mutuna yo. Italaka. Abonnez-vous massivement à Tosepela TV. Tosepela TV des chaînes nanga. Bo s'abonner massivement. Na Tosepela talaka bino les donc mutoza posa sunganga penza makasi za oya rosala ke chaîne nange comme monétiser. Siko moni marambo yo koti wana. Théâtre na nozala déjà. Chronique. Est-ce que bika na chronique marambo yo tso lekelo na chronique siko eleki. Ovandika na tongo mutu muba saleli yo video afingi yo mira to abwakeli yo maladi ongo supporter yo zakelo nyama mama vient nga fali na linga ke mingi aloba boye mutu oyo azotanga kombo na yo se kalinga ko trop sikoyo akokaka ndeko yebiso te ke na linga ko yango koma ko sa eloka ba video tielo na Instagram, Facebook, Viber, YouTube. Mon tout ça c'est une vidéo, je m'en fous. Bon ouais ça ngani. Otika nongo yo sala toi des réponses. Wana alingande eza lokwa Karine Mokonzi. La baronne aloba boy. Po chroniqueuse comme chroniqueuse. Baye il faut finga ye. Et c'est siré ça de ma. Alobi il faut. Il faut mais il faut. S'il te plaît. Est-ce que biki muto tangi kombo na finga batu po yemo pa salama? Afinga batu oui mais afinga ba chroniqueuse te. S'il te plaît, s'il te plaît. Toso makamu soso. Tozonga na makamu na biso. Tozonga na makamu na biso. Na bando lo ba Karine moko lelo c'est vrai muto nyonso comme lelo il faut asa la Karine moko nzi vidéo po batala ye. Pas finga. Ndelo ko komisa zali. Yango na lobiti sikopo yepo asa c'est que ndenge ya salinga vidéo wana c'est que amoninga na lekiye il faut sala ngo po bateleka yo sala te na place na ke na tana luka interview mo boye vient nga fachi président na biso ya vidéo oyo mira na bombelango jalousement parce que nga monem na monteur na bombelango jalousement omoni ba ko finga monsieur za na internet et matisio mafuta mais ce qui est les cambo vérité ça tolo voilà wani na sepel na vérité ko finga te vérité alors mira question na ngasuka poto chiter na émission na analyse ni no sana mamonyo surtout eleka elekela mira et puis sur force
ya ko avancer to moni noka en tout cas natika na ngai et puis singa force moko nanu efongoli nga mayele 2 efongoli nga misu 3 ebakiseli nga makasi ya esali nga nazala force omoni lelo soki na lembi nakomolela donc no rendre vie ya mwana nga malheureux donc naobakisa des malheurs de plus nazo continuer kobakisa ba effort nanga nakomise motu lobi omoni lelo na makambo lekani na internet soki mwana nga atangi te soki sante na baby ezala sujet ya débat ya papa na ye ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse po bino biso ndenge toza boye tolukaka place makambo eza biso pe tolukaka place makambo eza te so lambi biloko no bien internet pe to ko lambe longo bien to servir yo tolukaka place makambo eza bango makambo eza te biso to vivre bango moko nde balukaka tango luki mutu internet pa lambeli yango so makambo eza te biso pe toza te ndima ngoka ndimaka est-ce que so makambo eza te yoza makambo fezala. Alors Mira, si on a battu surtout ba côté qui le beaucoup la bango na poche, na ba o ba pesa ki ba conseil, na ba to ba pesa ki moi et loko. Lilo banini oyo oyamba ki ngondenge. Na esengo makasi avant na banda kolela. Avant na bandolela na otala ngape ngamira. Ezana eloko esalanga pasi eza oyo. ONG bokeseni yaka otalanga na hôpital mwana nga zobela na vandi na tala nobi ngamira na komiti na niveau ba otalanga na hôpital na mwana nyonso na kapo na irresponsabilité mutu mo boy na lela esalanga pasi na kanisa trop na kanisa père nanga kanisa koko nanga na kanisa bato belé et ça l'a tellement passé mais na comment retrouver en normal na comment ka ko pambola na osambela pe bato ba soutenir nga nzamba continuer ko pambola bango po soyi bango bakitisi maboko lelo bien sûr que nga pe na obonda na côté nanga ma mon sapi moko sokola elongité effort na bango ba soutien na bango ezo continuer pe ko sala nga bien. Alors, Asbel, il y a un site européen avec bébé secret, quand même, c'est là qui est au pays. Koutouye Kolobate. On a grandi en Kati. On a grandi en Kati. So, il y a un kinti, Loïsa, Ezaponaye. Na linga keminye. Pe, na continuer à garder l'en haut. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis na souka. J'espère qu'ils ont dit soit un Mira. En tout cas, soit naie parce que makambo faut que le bango faut le bango be o monika bato mo ba komi na sengo solo so monika boy o minute koki minute kokate te utalaka o mona ka r ekende boy ba émission peso comme milé bato ba limba. Voilà Mira, mot de la fin de l'émission et puis moi bato yo vraiment oyo baza baebayo parce que mutu na mutazaka baebaye oyo atana tango pasi ataba kati biso connexion babengaka na ba normal ezate bato mususu connexion ekatani yepe relation ekatani elo batana da relation ya provisoire la relation provisoire ma connexion ezate bino pe bobenga te mais nga ata so connexion ezate yanga babengaka pe bazebele balinga mabanga te nde problème bango balinga mabanga te boza na besoin de continuer ko sunganga ko aider mwana ko soutenir maman na ye na ba makambo ona otcholoba kokoma ko sala intervention producteur oza na besoin Mira oza besoin contribuer pe un plus na makambo komelenga vous allez juste appeler au numéro plus 243 89 79 98 061 plus 243 89 98 et 79 98 061 ne numéro nanga na pesi mbote na Andy Last Bond na Fruit du Sud Tete Kaseba na pesi mbote na Busambu Dessa na Canada
wana famille nanga na pesi mbote na ye na bosa nete nunu ya bébé nanga na bosa nete Palme d'Or chéri ne mutema ya mwaka na pesi mbote na mama Jackie yende donc moni mwana omona nga na ya yambanga te meza na mama moko soki aye ayamba ye mama Jackie ye penza ote na mona bana balinga batu me yete na pesi mbote bele mama Jackie na pesi mbote na batu nyonso ya patu batu nyonso balinga nganga pe na linga bino na pesi mbote na mwana nga Jehova Jiré na bosa nete Jehova Jiré Mpeti je t'aime beaucoup Brianna Jessine Maganga mama Chichi Gracia Moussaou Hubert Moulaji champion na Lubumbashi Kasumbalesa champion monena Kasumbalesa et wana oza bezoke na Kasumbalesa obengi Kamira na luka champion ali ye monda ibindeni na osana. Voilà, plaisir ezaki makasi ya koyamba Mira. J'espère que tout ceux qui awa olinga olia mingi ni awa est-ce que mbwa mayo aza wa muluba tala omoni eloko eboma biso ba congolais ezande polémique lisusu tribalisme pona lia mbwa mayo est-ce que c'est nkana za muluba te na bosani mutu moko ifona pasteur titulaire ya boya mabanga te pasteur Moïse Mbio place nazala na église na biso ezala cellule ya cité Bethel siko pasteur na biso dadi mon père serenga pa bien aboake libanga mon père mon dadi mon papa je t'aime beaucoup pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel yeo yonde makam Nicolas. Voilà, merci beaucoup. Invitation nanga nazo pesa yo bientôt nazagate anniversaire na fête en côté bientôt nazo tourner une film de Saint-Valentin. Tu peux? Oui, pourquoi pas? Naza producteur te mbongo na mona obunda naza cher te. Merci de comprendre de kono. Merci beaucoup bandi obolandi biso d'émission Nabino et Sali Kitoko makasi na chaîne Nabino MLTV.1 et pas ya bébé secret de Belgique et Cisco de Mosquée et puis les mamabidi na bandi ko nyoso bolanda chaîne bon continuer ko s'abonner Jerry Kobetox DCC de la presse naza wana pona bino naza wana pona osela bino musala et merci beaucoup na espace Béni les visionnaires 2 village espace Béni les visionnaires de Sikaoyo désormais le groupe Yajiri Kobetox et zo banda répétition déjà awa parce que nazana mutama bokenga na wanga na ngote donc merci beaucoup na ingénieur Noël Oazali awa merci beaucoup na ba DJ Nyoso awa merci beau continuer kolanda chaîne Oyo et kosala madame Eric Arsenal na caméra merci bye on se retrouve dans l'émission Koya ciao bye 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 original original